N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.potonapoto.com. Sabadell,
Oh,
Fonction publique. Moi, si Naye Dadi, Aza, agent Nabiso à fonction publique. Témoignage n'a pas eu pour ça. Chaque fois qu'Aza n'y a pas moi, si Naye, c'est un monsieur très gentil. Vraiment, gentillesse, c'est extraordinaire. Très gentil. En tout cas, ce qui a eu, non seulement il était gentil, mais un peu timide, quoi. Ça se justifiait parce que lui ne travaille pas à la fonction publique. C'est un milieu au hasard où il y a un moi si. Moi réserve, mais je retiens de lui la gentillesse. La gentillesse. Voilà. Merci papa. En gros, c'était une personne vraiment sociale. C'était une personne sociale, c'était une personne gentille. C'était une bonne personne. Jamais au beau qui est à l'oba qui ne le remonte à ma bé. Non. Donc, à côté, vraiment à l'aise, c'était une personne qui savait mettre les gens à l'aise. Elle était gentille, elle était nous tout vraiment malade. Dengue prédécesseur à Outi Koloba. Nous disons ça à ma bête, mais personnellement, la ticala on voyait dans ma bête. Ayalanda Kunanga plusieurs fois. Donc, Natikala on voyait vraiment dans ma bête mon côté. C'était vraiment une bonne personne sociale. Aïba qui vraiment comprend dans la base. Donc, c'est que nous pouvons garder. Son sourire va nous manquer. Son sens de rassembler les gens aussi va nous manquer beaucoup. Après ça, on conseil Lamba et Lata. À dirigeant Lata et Lamba, je crois tout le monde champion Nabiso, il y a qui déjà 3 champions Moussa. Balobi champion Moussa. Natangi nanga champion Moussa, c'était la lobby champion Moussa. Azalaka invisible. Les lots monier, je crois que tu parler naïe, Isolo ya Vedadi. Bonsoir. Bonsoir. Ve to moni a na matanga to partager mawa. Ils a fait titende to sangania batu balali. Zelanga batu balali. Donc batu balali. Donc ils a fait tité, ils a msango ya mawa. Kotambola ya ve ya quartier conseil bola munaye oko expliquer batu ba téléspectateurs baza Olanda biso bayo. Bon, biso to vandi na Dadi, un voisin vieux à quartier. Vraiment parler. Donc la pire masse grand frère n'a aimé, n'a habité na minute. Mais bonsoir place aux alliés, bonsoir vraiment place aux alliés. N'a habité sur vieux à partager ba moment ndeni. Donc vieux to vanda gina bien, ba témoignage à malonga ezama mingi. Bon, les autres ningana ki via beli. Nous avons décidé de mon canal zoavé donc chose à via tiki bana donc fait place aux paiement. Pour kanisaka yo na bolamu no sali via la mutana sangisa bato via tikali ko kabolate tomoni yaya je crois to rejoindre na kati yaya to rejoindre na kati to parler na maître Moussa. Pipa je manque le mot non pour rater. Merci maître Moussa, ça a trop d'émotionné. À émotion par rapport à Liwa ya Venaye, grand frère Naye, ya quartier, on appelle ça bateau, ba question ba réponse moro ya bien, pe aye ba rosunga bateau, aye ba rappeler ko salisa bateau, pe aye ba rappeler ko encourager bateau. Koufeli est un être très cher. O balobaka irremplaçable. Mais Nzambe kana mabongisi naye.
tozo finir par accepter disparition na ye. Mais sinon bino boyebi azaki fait na bino quartier. Oui, azaki fait na biso quartier pesanga ba conseil belé, surtout ya quoi média ou na sala. C'est ça, c'est ça. Un bon conseiller, un papa quand il faut, un tonton, un grand frère. Donc Tordadia c'est ignoso. Donc un homme à multiples casquettes. Mais quand on a le banza mesdames abongisinaye à permettre à ce que les lotos sangana siko pour natina que Dadia tiki biso. Ape makana kimia. Batu ope baza libanda mboka batu diaspora. Ba yebi situation nyoso e comme la tonton Dadi. Ba compatissa ki to le mettre Dadi te na nyoso to zaye ko sala. Nzambe pas zala ki wana ko sunga. Atika ki Dadi te. Mais comme seul à kokisi volonté naye, on ne fait que rendre gloire à Dieu. Donc c'est ça. Merci Nzambazwa Lokumu na liwave na biso que son âme le pose un peu Nzambe yamba e place yambaka ba wana yo oyo ba respectaka mibeko na je crois ve na biso a respectaki mibeko na yo. Tomonaki mama, tomoni mama awa. Je crois tolanda kutu ve ve na landie awa vers le kenga na sima caméra. Mais na zui ve bonsoir. Bonsoir papa. Je pense que toza awa na micro ya poto na poto chaîne oyo ve Dadi amona ke bande lango ndenge zo banda pe ndenge tozo continuer ngo mais ve atiki biso tozo continuer kaka idéologie ve apesa biso conseil ve apesa ngai ya kosala bolamu na vie respecter mikolo yango wana ona mona ke ve akopesa nga conseil wana na respecter yango vraiment pour ezai conseil mo pe éduquer nga na yo mona sibichuma nga la uta Luanda na quitté na Luanda na ye 3 semaines après via Yodae je crois tout le monde a eu moi ça les il faut partager mawa quand on est na micro na biso ya poto na poto to partager mawa. Bonsoir. Bonsoir papa. Ve nde tozalaki na ve Dadi biso mo baleki na quartier to yebi bolamu na biso ov ya saela biso eza en privé je crois bino pe bandeko ve Dadi avec bolamu vers bino to quoi Dadi pour na biso avec espoir na biso ya famille. Disparition ya Dadi ezopesa biso mawa ezopesa biso pasi. Bozomona ndenge tozotambola tozotala mais na kati ya mitima eza biso te parce que to perdre mutu moko un être cher. Mutu moko azalaki na bolingo ya batu azalaki na division te azalaki te mutu moko ya kopoda oyo mwana nani oyo tutel te biso nyonso bakolisi biso ensemble ayebiki oyo aza yaya oyo aza leki nyonso aza ndeko ya Dadi soki aza na possibilité ya kosunga ye donc kokende ya Dadi tiki biso na pasi toza kose tenir kaka parce que ezali événement moko douloureux mais eza Nzambe a décidé autrement moyen tosala autrement eza te yango wana tosengi kaka apesa biso makasi okoka kolanda kaka na ndenge azalaki na bolamu na ye na bolingo na ye azalaki nango envers libota mobimba tokende kotika ye apema na boboto loba naza nango yango wana mais nakosenga na bino ntango tokata musique mpona kopesa batémoignage bino oyo bozalaki na Dadi ensemble bokoka kotémoigner bolamu ya Dadi bolingo ya Dadi azalaki nango envers batu bomeka kotémoigner ye epe losambo ya mutu moko na moko ezala ye te esika akei akende kopema na boboto. Merci beaucoup. Merci vraiment tozwi grand frère avec Dadi alobi makambo eza très important makambo bo choqué nga na kati ya motema mais motema mabimisa yango bo te suki nga na kati ya motema. Je crois tomoni papa azali awa mzusu azanoko to papa leki tokoyeba ngo kala mikola biso. Bonsoir. Bonsoir. Papa s'est présenté la chaîne à poto na poto chaîne moza reconnue dans le monde entier. Todo ça l'interview vi atiki chaîne oyo na da moni chaîne oyo ndenge bandi na ndenge koli na ndenge to sa interview et pas na awa ndenge tozo lelaye. Papa bolamu ya ve Dadi oko expliquer biso na. Ouais, ngai siko na yeboye e kaka pona kulanda ye monsieur Alain ndenge azawana. Alain toza aza collaborateur na ngai na bani na ye lelo te banda utaki intérêt tia wa ngambo tazaki na ye na kati ya shika musala aza collaborateur na ngai ti ndenge nga na zui retraite
ndenge ye azocontinue alors nakoki kozanga te ke naya na matanga oyo ezwi ye. Donc vraiment c'est avec tous les regrets, toute la douleur oyo tozali koya kote tout partager ensemble. Merci papa aye ko partager mawana grand frère avait dadi atika qui était tozalaki na ye na ba séjour nyonso twano sa na palais papa zalaki na nga moko le présent na nomona ye papa ndinga zalaki a université ndeko na ye na matanga ya je crois toujours continuer nini interview na biso na baike oyo bayebaki Vedadi oyo bakoki koloba oyo babeta bolamu ya Vedadi. Bonsoir papa. Bonsoir. On a représenté Clampia. Clampia, tout la Dadi. Tous a 17 couples oyo papa Pido à Balisibiso. Yangwana bolingwana toyekolela ndeko na biso frère na biso vraiment ngana opesa témoignage to landa na malongi. On avait 12 couples na Saint-Benoît donc tozana mawa makasi atiki biso vraiment to senga libota batika na bolingo nzambe muto apesaka nzambe pe muto azui totia bango so boko nzambe ke loko mabe la bango te ke vraiment nyoso eleka na kimia. Merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. www.poto-napoto.com